Bonjour, bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Vraiment, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Christu. J'espère que kimia eza vraiment epai na bino na mabota nyonso. J'espère que kimia na Yesu Christu ezali na tiki moment oyo na maboko na ye moko nzambe na biso. Jésus Christ de Nazareth a protégé biso, a protégé mutu nyonso tu oyo akolanda message oyo azala sous protection ya Jésus Christ de Nazareth. Mokonzi na biso, abatela biso, protecteur na biso. Donc, kimia ezala epai na bino, message esala bino bien, et bo mettre en pratique, et pambola bino, bo pambola pe baninga bo partager yango, ba o batali ndeko na bino, pona mbala liboso, bo hésiter te, bo s'abonner, po to karaba révélation, o nzambe na biso, azotia epai na ngai, instrument na ye, o eza ko uta na ye moko po nzambe, na biso asilisi ko sala te, azana biloko azo bimisa chaque jour. Azana bandenge ou azo surprendre biso toujours. Tokanisaki peut-être que abimisaki déjà basali na ye nyonso ki asilisaki. Non, il nous a dit qu'il y a 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux. O yazo bimisa batozali ebele o nzambe azo bimisa nanu nzambe asilisi nanu ko bimisa te avant nzambe aya. Avant Jésus-Christ azonga ndenge na uti ko partager tout à l'heure sur bolandi on te bande ko bolandango c'est vraiment important message wana avant Jésus-Christ aya maloba na ye nyonso fo e kokisama aloba ki 7000 n'ont pas encore fléchi les genoux et vraiment ngai nazana sengo ozala parmi les 7000 wana. Donc vraiment nzambe apambola biso tozala ebele to partager tout ça de toutes les nations ses disciples ndenga biso vraiment que la paix du Seigneur Christ de Jésus-Christ de Nazareth soit parmi nous. Amen. Donc le nom na ko partager na bino bandeko na nga message oyo ya puissance ya kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Donc ngai nzambe amemaka ngai ko lakisa nga makambo nyonso eza na kati ya makomi na ye oyo nyonso totangaka oyo nyonso ya loba na mukanda na ye tobengaka Bible makambo o presque nyonso eza kuna na kati nanu nakomi même pas na moitié nzambe aza kotalisanga azo yekolisanga azo pesanga yi pratique ya makambo oyo aloba na biso. Donc amemaka nga alakisinga atangisinga ngo en pratique eza lokwa ndenge toyekolaka bandeko toyekolaka théorie na pratique. Tozaka na théorie tosalaka et puis toke to passer pratique ya makambo to yekolaki. Donc nzambe aza ko lakisanga atangisinga na makomi et puis amemingai atangisinga ngo apesingai pratique ya makambo oyo ayebisaki ngai. Donc nzambe amemaki nga ko lakisanga puissance ya kombo na ye. Eza mbala liboso te ezali pe kaka message moko to nzambe alakisi ngai Jésus-Christ alakisi nga puissance ya kombo na ye na ko partager yango nyonso lelo na ko partager témoignage oyo Jésus-Christ alakisaki nga puissance ya kombo na ye. Donc bandeko nalalaki namoni nzambe komemanga esika moko nakomi esika moko na se retrouver wana sikoyo na se retrouver ngai moko te na se retrouver na frère moko sa frère biso soza ba frère et sœur tous les bien aimés dans le Seigneur. Donc azali frère avant na benga e pasteur. Donc mais azali pasteur soit disons aza pasteur. Sikoyo pourquoi na lobi soit disons puisque nzambe ayeki ko démontrer nga na kati ya ndoto wana eloko nini ezo salama. Donc bolandanga bande oti na suka. Donc na se retrouver sika moko na zaki na pasteur wana. Sikoyo ngai na telemaki liboso nga na telemneti liboso pasteur ango atelemneti na sima na ngai azaneti na sima na ngai. Sikoyo ngai en face na ngai na moni mutu moko boye azoya mais mutu wana azali koya azalaki normal te azalaki vraiment azalaki na aspect moko ya un démon voilà azalaki na aspect moko ya démon. Mais un démon que je ne connais pas, mais il y a un aspect, il y a démon. Donc, il y a un loko nzambe ngara qui s'en a pour comprendre après, par la suite. Tant que démon wana so yazaki na forme moko il y a vraiment il y a kindoki, il y a un démon. Donc, on a le bien pasteur, on a l'air à jouer na musika na tali pasteur azaki simananga. Na tali en fait azaki pembeni nanga. Donc, na ebisi na bine ozomo otala omoni loko ezoya. Mutu moko on dirait loko moko zoya liboso kuna moi musika na biso nazo lakisi mais ye aomona na ete nepsi mais yo so mona te loko moko zoya kuna liboso na biso yango wana kuna ezoya ezopusa malembe abina nga non nga na so mona te
bandeko nanga bonote sika wana nangara mingi bandeko bonotaka makambo ngazo beza makambo nzamba memaka nga alakisi nga eza teke na yekoli yango ezali ba révélation. C'est pourquoi chaîne na biso nzambe na biso apesi biso ezali source de révélation na yaka na ba révélation nzamba binanga sala chaîne wana opesaka ba révélation nanga makambo ba secret o na kobimisa na koyebisaka yo. Donc nazo yebisa ye azomona te premièrement et loko liboso na remarka na pasteur wana aza ya miso omona te aza pasteur mamona te et loko nzamba ngara lakisa nga ya liboso wangu wana azomona te nga nazomona ti demo wana bandi ko pusa na ngesi ko tanga moni biso demo wana lera moni biso a fixer biso abandi siko ko ya mbango abandi ko kima mbango po a attaquer biso siko l'air demo wana zo ya attaquer biso bande ko nanga nebisi bino bandeko nanga bana nzambe obo banga nzambe obo ninga nzambe obo yebi tina bo yebi valeur ya nzambe kombo ya Jésus Christ de Nazareth bandeko nangai bo pratika kayango bo tchakango en pratique ezali na puissance na mona ki yango na misu nanga ezali na makasi tangu demo wana bandiko ya nde pasteur wana azaki pembe nanga akimi pasteur abombani siko na sima nanga. Deuxième signe, pasteur wana a la puissance ya ko combattre démon te. Aza na puissance te ya Jésus-Christ na katina ye. Deuxième signe, aza pasteur, batie pasteur l'église, maza na miso omona te, a na puissance makasi ya Jésus-Christ na katina ye te, ya ko combattre ya ko benga na démon. Aza na makasi na te. Deuxième signe, nga na zwi loboko na ngai. Na tie loboko na nga boye na bandi ko loba na démon wana kaka ko loba na simba ki ete na lobi na au nom de Jésus-Christ bande ko na ngai kombo Jésus-Christ ezala boye démon wana asota ake a se projeter contre mur moko boye ko kwea démon wana ko ina mabele a perdre ba sens démon wana comme lokwa kizengi démon wana comme lokwa sili mayele na katina nga moko nazotala démon wana vandi na se alembi azokoka suko sale loko moko te na telemi wana pendant quelque temps na yebisi pasteur wana na insisté nde komona pasteur wana na se mais abombani na sima nanga mais bandeko nanga après quelque temps nzamba ngala kisangai kombo na ezali makasi ti wapi démon wana asali lokola azwa mwa makasi ya telema pona oyebisa bino bandeko na ngai qu'il faut persister kozala persévérant tango oza kosambela oza kotia kombo ya Jésus-Christ liboso kolemba te puisque tokozonga na mateya mosusu na koexplike likambo oyo eloko nini nzambe alingaka yebisanga il y a des démons bakimaka kaka na jeune ndenge alobaki esengaka makambo mosusu po démon alongwa atika vi na yo eza na biloko mosusu esengaka osala en plus kombo na eza na nguya mais ye moko alobi il y a des démons o babimaka na jeûne na prière nzamba démontrer ki nga yango place wana pona comprendre po une fois na loba kombo wana démon wana vraiment azaki anéanti mazaki détruit comme il faut te nangi bande on a beau comprendre nga très bien na kozonga na témoignage wana ya jeûne na prière et loko na soloba tout de suite na tiana nango entre parenthèses tant ou démon na atelemi na moni atelemi alingi asaneti azwi makasi atelema lisusu aya ko attaquer biso na lobi lisusu au nom de Jésus-Christ démon wana a se projeter a peli moto na kati na ye pona nini na insister pona nini atelemi il y a un message eza na ba démon mususu nzamba alakisi ngai kombo na eza na nguya kombo na eza na puissance mais eza na makambo mususu esengaka en plus de ça oyo biso bato foto sala ça dépend likambo na yo ça dépend eloko nini oza nango oyo okei nango na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth sikoyo bandeko faut toujours kokota na liloba ya nzambe faut toujours kokota na liloba nzambe livre ya Luc 10:19 et ebisibiso ezo la biso puissance ya kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Luc 10:19 et ebisibiso voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10:19
Bande konanga, pourquoi Jésus-Christ appelle si biso puissance na kombo na ye et pas batu mususu e marchaka te. Neti pasteur wana azana ye na nguya te. Ya soka lobi au nom de Jésus-Christ de moi kimi. En fait, eza lisusu likambo kombo à Jésus-Christ te, si on regarde bien. Et là on place nazo koma yango wana. Ezali kaka wana te, suki kaka wana te, pona nini ezali na yo moko tout d'abord ndeko. Yo moko fozala na capacité ya soko lobi au nom de Jésus-Christ de moi kimi. Au nom de Jésus-Christ, malade abiki. Na rolobelo ko moko. Na livre ya Acte 3:6. Pierre a zoyebisa paralytique. Nazana ngana mbongo te. Je n'ai ni or ni argent. Mais oh nazana ngoza kombo ya Yesu Christo. Aganga kiten, alobi lève-toi et marche. Paralytique wana telemi tamboli. Alobi kaka, alobi na kaka na kombo ya Jésus Christ. Pona nini Pierre alobaki bongo salami. Et pour nani mutu mususu neti pasteur moko aloba kombo a Jésus-Christ ezana efete. Pour nani po bandi na ye moko. Pour kombo a Jésus-Christ ezaka accompagner na quelque chose. Kombo a Jésus-Christ soto tanga ngo faut accompagner ngo ne loko moko boui. O to ko accompagner ngo na kombo na nde ko sala. Okoko loba siko ndeko na ngo telemi lobi au nom de Jésus-Christ ndoki otala. Au nom de Jésus-Christ ezongeli okute babdemo bandi ko beta yo. Ezana kata liloba nzambi. Mukomsuto o partage yango basakanaka pamba te na kombo Jésus-Christ pour kozongela yo. Il faut la digne de ça et il faut la ne loko moko na kati, il faut la foi ou accompagner na foi na obéissance na complicité ya yo na Jésus-Christ. Donc complicité on a nous te so foi. Obéissance wana nde mterope so foi. Faut la sûr que on a Jésus-Christ. Faut la foi condiment. Na obéissance. Pour muto atambola na masumu déjà. Esaïe 59 et ebisi biso bandeko. Ceux qui ont tambola na masumu nzamba oyoka yote. Donc okoro banda o gêner, o prier, o lali 40 jours, o sali jeûne à 40 jours neti Jésus-Christ de Nazareth, mais nzamba yoki yote a exaucé yote abalusi elongi na ya lobi abalusi abalusa ke elongi. Atali na ye pembeni po ayoki na yote. Ayoki yote makamno lobi ti aussi sinzamba pona nini po otambola na mabe otambola na masumu. Automatiquement comme Jésus-Christ est na effete et ana nguya te. Pona nini po otambola mabe. Ato bimisi kombo na ye e rozana effete. Pasteur osiko nzamba lakisi wana nzamba pesinga pasteur wana po na yebi pasteur wana ndenge ba consacré ki na monaki. Bon, eza histoire mususu mais eza pasteur on azo koloba siko eza pasteur azali na ni na kisi ni na nzambe donc azane ka pamba po ba pasteur ba na nguya Jésus-Christ e monte bakenda ko simba bango na ba pasteur ba simba ba kisi po justement azwa nguya wana soka sali faux miracle simbi eza sur Jésus-Christ mutao salate eza te pasteur nyonso to azaka na nguya Jésus-Christ de Nazareth te bande ko mususu ba simbela bango kisi. Place bazo sa ba miracle bikamwa wana na kombo na ye. O balobaka au nom de Jésus wana to ebi Jésus en côté. Jésus-Christ n'est pas là-bas dedans. Donc boso comprendre nga bande konanga. Albe pesi biso makasi na kombo na mais pourquoi so toke na kombo na ye batu mususu simba te ko lobo sambelo jupe réponse te et ça li pe fete. Et ça lokola carte ya banque bande konanga ba ko peso carte mo na banque. Tous les exemples wana ça normal. Facile pour la bisonyonso. Ok na carte na banque. Au quotidien on peut na carte appareil. Et salité. Et bisu ezo salate. Tu es bimé zongi. Et le bino ezo salate. Pourquoi? Puisque na carte ya banque, bango na carte ya banque ba activer yango. Ba activer carte te. Donc eza loko la relation na bisona Jésus-Christ faut la activer pour combo na yesala. Ceux qui ont activé combo ya Jésus-Christ na vie na yo en faisant quoi? En pratiquant maloba o ya lobi yako tosaye yako lukaye yako vanda pene na ye na makolo na sa makolo na ye yako benga kaye l'air nyonso zala na bomoi na yo yako tambola na sanctification bandeko na ngai soki ozo pratiquer makambo nyonso yo nzamba yebisi biso to ko mona ka loboko na ye kombo na ye ekozala na nguya na tangu wana. Donc ceux qui te nzamba lobi kombo na eza na nguya ndenga lobi apesi biso pouvoir na kombo na ye toke na ngwe salité donc photo mitala ozo tambola ndenge nini elo ni to sala ke soko lobi kombo Jésus-Christ e simbate neti pasteur azo mona na ye même pas donc azana miso mona te oui moi na nzambe fo mona ko mona wana ezali na ndenge nini ke soki likambo eza ko ya
yo mwana nzambe tango kolala pongi ndenga lobaki ayaka kaka so tolali pongi akolakisa yo akoloba no mwana nanga keba na nzela wana mwana nanga kotambola place wana te wana nde misu mwana nanga tala eloko wana eza mabe tala mutu wana aza mabe wana nde misu akomona yango wana yango na lobi batu bazali na misu me bamonaka te baza na matoi me bayokaka te mpo na nini mpo toza mosika na ye soki oza mosika na nzambe oza mosika na ye oza active oza connecte na ye te okomonaka kombo na ye okomonaka makasi ya kombo na ye te kombo na ye pai na yo ebando fonctionner te ato lobi yango ndenge nini ogangi yango ndenge nini ekozala na effet te pe ndoki na lere wana ndoki muta osakana na yo po kombo ya Jésus Christ na muto ya azobanga ye azotosa ye eza na nguya tango kotanga yango bandoki nyonso bazaki pembeni ba supporter lisusu te kombo ya Jésus Christ eza grave bandeko nange ezali grave. Donc yango bandeko eloko na ngana kabola na bino lelo na ngana lakisa makasi ya kombo ya nzambe na biso Jésus Christ na biso puissance ya kombo na ye ndenge nini fonctionnaka ndenge nini to sala po ezala activer et sala ba effet na bomoi na biso eloko na lingaki vraiment bandeko na nga toyeba lelo yango wana na uti pe ko partager message na ye moko alobi na biso ke il retourne, il revient très bientôt à Pessibiso signe, à Lakisibiso que c'est lui qui a dit parce qu'il a confirmé, il a répété 2 fois. Na uti ko partager yango vraiment bandeko na ngai kimia na Yesu Kristo ezala na bino bandeko na nga o ba s'abonner na nte bobo sana ko s'abonner te vraiment pour to partager ka ba révélation ya nzambe na biso ensemble to zelaye puisque azana ye na nzela aza vraiment na nzela et bandeko baza na question comprendre to verset moko to na lobi yango malamu te ezali clair te bandeko na nga bokomela ngai ba o baza na moyen ko contacter bo contacter nga ba maman ba femme de Dieu ba femme de prière ba mama boyebi ke to banda prière na biso nzambe na biso asali biso grâce à permettre ngai na sala groupe wana na WhatsApp to priaka les prières des mamans prière à ba femme de feu basi o ba monike balingaka nzambe balingaka prière bazana posa penza ya to lelela nzambe to sambela to bondela makasi bobenga ngai na kotisa bino na groupe na biso ya prière puis pour toza déjà na nombre ya 19 donc nzambe nanga apambola bino bisika nso bokutami vraiment totikala boye ensemble to continuer nzambe alobi na biso pona komona ye ezali course ezali bitumba bolemba te tolemba te bandeko nanga tokangama na Yesu Christ que la paix du Seigneur Christ soit avec vous et moi je vous dis à la prochaine au revoir.